Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobetobe, bokotobe na YouTube. Bobetobe, Kilongo TV. Po Kilongo TV. Bokomona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV. Sene moko ebotami. Kilongo TV. Bokomona makambo ya minene. Po yasa akabaviko le kabatunyoso. Kilongo TV. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa. Mononza mingeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mononza mingeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza ngekezi lazenoko. Etisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza ngekezi lazenoko. Etisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketika. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila tilanza bivo ya satana. Wetisola nzila iu nasadila tilanza bivo ya satana. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza ngekezi lazenoko. Etisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Zilanza ngekezi lazenoko. Etisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketika. Unapasi ngetija dada utondele umatanga ngetita tondele. Unapasi ngetija dada utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita
tata utondele umatanga ngetita tondele mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Mwana mulima pale sina. Utina poto. Mwana papa Kisina. Mama yemo kwa Voisine. Oh, elle a une voisine. Oh, ça. sepeli komona yo mobali na ngai. Nakoloba nini epai na Nzambe? Otelema na lobi. Tosimanya. Nzambe ozali tata solo nako banga te. Nzambe ozali tata solo nako banga te. Ezali solo Nzambe ozali tata. Mwami bomingi eleki kangana boye elongo na voisine na bamboma oyo ebimi kati na ye. O Nzambe tika ozwa lokumu na yo ozwa nkembo na yo na oyo osaleli ngai lelo. Ça c'est une opportunité pour moi. Tika odeverse grâce na yo ya komona na boye esiko epa na bana na biso. Natondi onkolo oyo obateli biso komona zomi ya lelo kati na mokano na yo na kombo na Yesu. Amen. Ezali komonisa polele oyo ezali lisumu oyo ezali malamu. Amen. 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 Oyo ya libanda ezali mwa mobili kati okolela komona bien neza kotera. Amen. Amen. Bible eza na mwe motema. Amen. Yango wana vraiment sikoyo ye voisin azali makasi. Aza makasi papa totiki ye na Irlande. Aza malamu, aza penza makasi Nzambe kaka ndenge Nzambe aosala ngolu ndenge aosala ye. Tika longondo ya Nzambe parce na ndenge diablo asilikaki kisi naza na bomoi te kele naza na bomoi te. Ngako na ngai Dr Charles eza grâce munene. Première fois nayoka kombo ya papa Kelani jilikuwa nazalaki na 17 ans. Siku naleki sena komi na 50. Na itango nazalaka na 17 ans nayoka mona nzembo ya Denis Ngonde. Papa Kelani yebisa Kigoma mobimba baba mibongisa. Première fois nayoka kombo. Mais lonza basalinga grâce penza nakuta na yo. Tika ozwa grâce. Amen. Merci peli makasi ninga tuna ka question mituna misatu kaka. Tango wana bubandaki na pasteur Kisina. Ezaki ndenge nini? Nakati toi nano totulia te. Bongo Kisina ntango toke kuzwa mabele ya Kimbanseke parce que muntu akende kingai na pauvre bubu tokende kuzwa mabele ya ngando. Kuna na ngando oyo ikataki mayamora ki biso nde tokendeki ano tokamati yango tata mayamora totindi na Kimbanseke ne tata Kisina akomi moto ya Kimbanseke. Donc ye banda azali pastorité ngai pele lwana azali pastorité tozali koyemba na chorale. Okay.
moral toyebani badabu mwana ye azalaki nano abali te ngai nano nabali te toyebanaki bamama ntango tobali bango bayi kokuta biso tozali na kati ya kondima nakalisi yango oyo ntango kaka oyoki deja baaccident wana ezali provoqué par le diable la méchanceté ya diable jalousie ya diable parce que bamiyibe baza koyiba mbongo e biso toya kodefendre solo bamoni ete biso tokufa komisa bango bayiba na bango facilement donc tokutani na makambo ebele tokoka kotanga te obstacle bapiège satanique bapiège diabolique baacte diabolique mais nzambe aprotege biso kati na ngolo na ye ya kotanga te ezali ebele toriske na baavion kokufa toriske na bavoiture toriske na babwatu toriske na bakamio bisika nyonso nzambe alekisi biso na makambo ebele ya danger mais celui qui est en Christ yesu alobi oyo ngai nasimbi na maboko kino akosilisa manda soki manda oyo napesi ye azali kotosa procuration bakisi makambo ya ye moko te alors ngai nakozala na ye moko akobotole na maboko na ngai azali yango wana tozali na bomoi maladi ekoya ekoboma biso te makambo ndenge totelemi nano pourquoi nous avons un mandat accompli. natikana question moko kana demande moko po demande nange za prier pour na biso na moi c'est dans couple pastoral pour tous les pambo na ta mais question asuka pa docteur Charles conseil nini okopesa moi je vais ye wana mwana pasteur Kisina mwana na ngai nasepeli parce que ntango ndeko na ngai azali kobala biso tobondelaka bino boya tobondeli na nzambe apesa biso bana ya bomoi bana mosusu baza kobima na planete oyo bakufi bakuluna badiabite bamiyibi bani kasi bana na bomoi baoyo bakotosa yo batosa tata na mama bakotambola na nzela na bosembo bana tobondelaki yango wana biloko yo nasepeli koyomona mobali na yo naza na fier na bino bapapa na ngai bamosusu babenga ko bomenga oza papa mpo na ngai papaki nga biso toya na mokili bobandi na papa nayokaka histoire na baki nga na koya nakuta na papa na ngai parce que bobanda histoire avant même ekuti biso tobima na mokili na bojeunesse avant bobala bobandi yango kino lelo oyo totatola banzambe abraham mais lelo tolobaka nzambe abraham emisala na ye na yo papa na ngai na papa Kisina nzambe so totangaki ye na bible tozomona misala na ye na kati na bino opesi témoignage monene bolingai bokufa papa mais oyo nzambe asimbi moko te boyi bokotola toza na posa kaka likambo nzambe asaleli bino bapapa na ngai oyo boboti ngai nzambe wana asala ngo mpe na biso tolanda ndakisa na bino bapapa na biso boboti biso. C'est la volonté de Dieu. lokola yo oza kobimisa yango ezali nde mokalo na nzambe parce que nzambe alingi ete descendance oyo ekobima kati na biso ezala descendance lokola moyen ya communication ya grâce epai na bato mosusu yango wana ngai mpona koya na yo esepelisi ngai oyo ayambi bino wana ye azali 7e na bomoi na ngai ndeko na yo wana ye azali 7e mama ya bana wana donc posala biso ekobini kozala successeur ya témoignage na biso continuité ya bomoi na biso soki tokomi na ba 93 ans bino boleka kokende mosika parce que sikonga
baza kubuta banda tubala ni bazalaki banda nanu toza bapasiteri te oyoki na tato ya botiyo banda nanu ngai naza pasiteri te toyebani ti toyokokuma badejwe ya pauvre tata nkanza alors papa Kisina azalaki diacre ozakuyoka lelo azalaki diacre ngai nakomi ajue pasteur nde ngai na ye nzambe loko akangisaki ngai na ye nde akamati mokumba ya pastoral na ministère kuna esika ngai na bandaki te biso na ye toswana te papa eloko ekamwisanga bato otikaka ntango moninga na yo abandaki eglise liwa nde moto elongoli bango na makolo na yesu ndenge otikaki bango bamisusu baza ti lelo mama makaya ti lelo bazali bato oyo otikaki ntango moninga na ye papa jile abandaki lingomba atindeli ye bato bakosunga lingomba liwa mosusu moto ekaboli bango balongoli na lingomba me bazala fidele ti bakei na kokufa bamisusu baza ti lelo mama makaya ntango aye kokotanaki banzeke alors nde ngai namoni mpasi biso ngai nazalaki lokola enemi ya linguma ya nzile lele wana pourquoi parce que nakotisi bapaya na lingomba babikolo mosusu bandeko na biso bakongo balingazaka biso na biso me tokotisi bato mosusu bayininga mpe makambo lisusu ya bamonitere batombokeli biso po moyibi na bango toza kokolise balingi te donc voilà banda kondima na biso ya papa Kisina tokangana ti lelo toswana te toswana te basi na biso mpe baswana te vraiment tanga na lukamwa yesu ngai eza komona te banda na lupasi nani mosusu akokuzopa c'est une méditation. Papa Charles, papa docteur, à vous semble la pointe, on a tout ma question. Tu bonnes là, tu gagnes la haine là. Ah, bango, hein? Tanga. Oh, il y a eu autant de mbango. Mbango, mais si le mat, tanga. Le fait de l'esprit, la virginité, facteur de longévité physique et spirituelle pour les jeunes filles. La virginité offre un avantage physique et spirituel pour la jeune fille, car dans la société ancienne ou actuelle, le souhait de tout homme ou famille qui se prépare pour le mariage est de trouver une fille vierge. La virginité d'une jeune fille honore sa famille biologique et spirituelle. Elle exprime les bons témoignages d'encadrement éducationnel et spirituel reçu par la jeune fille. Elle met en confiance son futur époux dans cette planète Terre, engloutie des péchés par la voix de la Vierge Marie pour nous sauver. Voilà. Matthieu 1,23 dit: voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera l'image de Jésus-Christ, le serviteur et l'image du Saint-Esprit qui amène les dons pour Rebecca. Vierge, azwa nzuto ekubungwana substitut ya lisumu muntu asala epai na nzambe oyo ekondana ye ete akufa azonga na mokutulu bongo nzutu wana eyambi masumu nyonso muntu asala mpe ekabama mbeka mpona masumu alo oyo andimi yesu nde na nguya ya mbeka wana abiki. C'est pourquoi la virginité, la sainteté ou bien la
dire te ezali nde mama na likambo kati na bumuntu mpona kozwa biloko na nzambe ya seko. C'est pourquoi virginité yango ebandeli mwana na ngai aya kozwa eloko ya malamu mobali ya mondimi. Parce que mondimi mpona kozwa mondimi soki azali réellement mondimi né de nouveau oyo azali rempli du Saint-Esprit wana nde ozwi un homme sage mutu na mayele mutu na bwania mpe bokovanda malamu lokola biso batata na bino tala mama azali na bolingo ti lelo na mobali ngai mpe tokabwani apesaki ngai mbote mama na bino atikaki nga mbote alobi papa tokomonana mikolo na ngai na nzoto esili na ngei kasi nde yo otikali otikala na bana mama alaki ngai ti ayi kokata mpema mama na bino akenda Un disciple accompli. L'appel Dieu. Comme la vie de Dieu est manifestée en Jésus-Christ, la vie de Christ est manifestée à ses disciples. Donc la vie des disciples doit refléter Christ. Cela veut dire que les disciples doivent être un modèle à suivre et cette transmission doit être continuelle à tous ceux qui seront gagnés en Christ. Jean 17, 1 à 8 nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est lui que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais avant que le monde fît. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont crié que tu m'as envoyé. Jésus-Christ parle de ses disciples. Dieu a établi Jésus-Christ héritier de la divinité visible et palpable sur cette planète. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il a donné au premier Adam la forme planétaire. Il a soufflé sur la terre formée pour qu'il soit visible et vivant. Mais Adam n'avait pas à lui toute la plénitude divine. Son esprit s'est rebellé contre Dieu. Mais le Fils qui est le second Adam ne pouvait... Disons les derniers Adam. Les derniers Adam. Faut changer. Donc les derniers Adam ne pouvaient pas se rebeller contre Dieu son Père, car Père, Fils et le Saint-Esprit sont un. Voilà. C'est le seul vrai Dieu vivant. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ est venu comme substitut du Père, substitut du péché, pour racheter l'homme pécheur et lui communiquer la vie éternelle qu'il détient. Un disciple accompli doit être un canal de transmission de la vie éternelle qu'il a reçu de Christ pour tout homme créé à l'image de Dieu qui était perdu à cause du péché. Voilà. Patriarche Kelani Pata. C'est clair, hein? Hein? Yesu a moneni na nzutu. Mpona kuya somba ba oyo basalamaki na image ya Nzambe. Mais diable a englouti bango, bazala kumonisa subu Nzambe te, alors que Yesu alati nzutu mpona kuya kusumba bango na kufa na ye. Olie bango bakufa, lokola ekateli na Nzambe epesama awa yolingi kutosanga ete okozuma na putulu. Mais epai na muntu oyo adimi Yesu, même akufi,
akusekwa na biso tunanke. Alléluia. Voilà, c'est très important pour la biso tondimi Yesu kumonisa Yesu na bantu. Parce que Yesu akabati bomoi na ye apesi biso. Même Koufaye, il est la résurrection et la vie. Il y a la résurrection et la vie. Quand il y a eu Koufaye Belate, c'est un petit déménagement. Mon Christ, sur ma Koufaye Sali, voilà, dans tout un oh, alléluia. Amen. Voilà Dieu. Yamwana tika. Bino. Soki biso tout le monde s'est pour Christ. Bino voilà biso au monde s'appelle continuellement au Christ. Amen. Bisika nyonso kuzalabana bamona bino kebana ya basali. Amen. 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 Bwana pesa honneur ya ministère de la paix. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Kaitata na bino. Amen. Vous allez ça. Maruba ezali mingi mpe ntango ezali moke me na bondeli bino ete bokoka kozala na libala oyo ebiyangami foyer chrétien. Bafoyer mosusu ezali chrétien te. Okende okutana na bala ya bite baza na kati, okende okutana na bakindoki ezali, bamikisi ezali, idi ezali, bala ya mibulu babutani mipai na mipai batondi. Voilà, il y a des foyers chrétiens, mais bino, on battait la chrétienté, la foyer d'habitude. Foyer d'habitude, la sida. Awa, na bomsi brochi l'eau. Pour la balle, na coupé bino, dans un Canada. Conseil d'un père. Merci, papa. Conseil d'un père. Bon. Banda kuyeba oyo ezali malamu oyo ezali mabe oyo tokokubatela oyo tokokuboya oyo tokokoluka ezala tout nati awa okoyoka mongulu ya tata bisika nyonso kozali omona na bato moko distingue kozala lokola bana ya bapakano te ya wana mokanda oyo nazali kopesa bino mbongo. Amen. Il y a un moine à Yamanatoli, à la moine à Maïle. Amen. Amen. Merci. C'est fou comme ça. Quel comme il moine. Vis-à-vis, c'est votre vis-à-vis. Nzambe na bule na yambi bana na ngai mpo ete ozinga bango na enveloppe oyo ebyangami makila mosantu kotika virus moko ekota na bomoko na bango kotika microbe ekota kati na bomoko swiyiri ya mokili masumu ya ndenge na ndenge ekota kati na bango te mbeto na bango ezala mbeto moko sembo tata na ngai na lola napekisi nguya nyonso ya satan oyo akokabolaka makanisi akokabolaka bamposa akokabolaka mikano akokabolaka mitambwe na kati na bana na ngai tie nile sans effet tika moko na bango eflete via Christ natondi okolo po ete odirige bana na ngai bakuma ntina esika oyo nazali na palata na ngolo te me oyo ngai naza na yango mpona bana na nga
na zwi yango epai na Kristo bazala béni dans tous les niveaux. Niveau spirituel, niveau moral, niveau physique, niveau matériel et niveau financier. Tikanda bango la providence divine et la carte. Beaucoup la bispatata, maman, beaucoup la bitike, beaucoup la babola, de basi, bausana. Oh, ça. Mais on dit qu'on a besoin de nous faire. Il y a des beaucoup de gens qui ont moins de gens. Qui katena dianga ibokilo, bokilo na bokilo bakimanaka. Kasi mwana na tata bazali moko. Tika bolingo na tata na mwana emumela katina libala oyo. Na tondi onkolo na kumisio. Ete bana bazali kuzunga na buzui. Providence divine. Bozwi ya ndenge na ndenge tika ezonga na ndako na bango ezala petit paradis na kombo na Yesu maladi mini okomaka mobenge ekende mosika na ndako oyo esika na ezali te kati na Kristo tika ezala. Merci papa. C'est bien. Ekoti. Parce que ekoti, ils allaient pour moi, c'est des tous amis pour mon côté. Papa vient côté là, ça te donne mon côté. Moi, c'est dans la Papa, lokola bana nyonso bakokola na maboko ya tata, bomo tata mai koyekolobisa papa. Tikala komela ta mai apamba papa. Eza mokie me epesami na Osimba bilongo ebale, osimba yango. Seigneur mon Dieu, ça c'est un acte de reconnaissance. Rekanda oyo ezala na providence divine. Ezala ndako ekobongola bato na mpasi. Eh bien, c'est une bénédiction pour nous. Aujourd'hui, on était venu rendre visite à notre pépé, les docteurs triage. Nga bien ake pépé, na sepela mingo bien ake pépé, ya solo tozane awa. Moi mituna mi balé kaka to tika pépé a pema. Encore une fois, bonjour pépé. Mbote nkokonanga. Isako d'abord ndenge nini pépé komona bana na yo na ba koko na yo. Bazo ya pe bazo landa lokolo o ya yo o tikaki ya musala nzambe. Mwana na botosi ezali lipamboli ya tata. Me mwana na zoba azali soni ya tata. Alors pour komona bana na ngai baye ko se présenter na bomoko oyo bazwi epai na nzambe. Oyo biangami mariage chrétien. Pour ngai le quoi moboti, ça c'est ma richesse. Et ça dit sengo munene. Mais ma wa so que bana baza ko bota lokola bakuluna baza ko buta batu ya ntina te. Alors kasi bango c'est un foyer chrétien, un foyer citable. Un foyer agréé spirituellement, moralement, physiquement. C'est un témoignage, un modèle à suivre. Merci. Pepe to moni pe mama Kisina aza moko ya muninga na onde uti kolobawa tango moni yebo isali ona nu ndenge ni. Mais c'est ma joie parce que moi si on y a voisin, hein, voisin nanga
banda nanu tobali te na ye Boniface na ngai tobali nanu te tokangana na kundima moko kati na Kristo kino Nzambe ekobianga biso différemment mais quand même Nzambe akangisi biso nga nazali mentor parce que siko nga na bandaki nde natikaki ye mpo abokola akolisa akolisa mosala donc esengo monene komona mama parce que vraiment banda bolenge na biso tolingana ti mobange toza na problème te ti mobange pepe je rappelle que 92 ans déjà 92 ans et demi karaté tosepela 93 ans c'est le sa volonté. Merci beaucoup Pépé et moi conseil couple yambi ya bana baza basali ya Nzambe moi conseil na beaucoup c'est pour na parcours na bango okoyisa bango nini na pesi bango wapi mokanda babombi déjà na pesi bango mokanda tango voilà. Mukanda, c'était l'épître. Épître Kelani. Donc, Toli ou bien conseil d'un père. La Pessi Bango Toli. Oyo et Kuki pour faire vivre Boumoko na Bango. Ma bonne yete Nzambe a Pesa Bango sensibilité ya kuyoka la voix du Saint-Esprit. Mpo soki likambo ekumi mavwanga le Saint-Esprit va leur communiquer mpo bazala na botosi na liloba na Nzambe akupambola bango. Merci beaucoup Pépé tozeni ce mouvement ya koya a ngai naleki kosepela parce que bamwa mbula oyo etika nanga ezali kosala transfert. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est la transfert de ma vie. Je vais avoir des successeurs du témoignage de ma vie. Alors que ceux que vous allez koyawa, vous allez ça, il y a quoi acquérir quelque chose. Nzambe alingite beaucoup fana 40 ans, Nzambe alingite beaucoup fana 50 ans, mais il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Vous pouvez être bon les cas. 90 ans au Yongana Silikokuma. C'est pourquoi soyez bénis de votre visite. Voilà, ngana obenga meme na kende pe kota mama meme meme toyoki lisolo na kibolenge na bino na Pépé tout ça et ça ndeni komona na loba mobali na olisusu komona mobali na ngai na pesi merci na Nzambe nandimaki tende tokoki kokutana lisusu na bambula oyo tokokise mais Nzambe alinga biso uta na ebandeli kwete akangisa biso bomoko tozoko buta biso mibale mbula moko mama abuti ngape na buti bayembi na kolar kitoko biso pe tokanganaki na mama totambuli na mama na ndenge ya malamu Pépé na Pépé bango ensemble bino pe na mama tozalaki lokola bamapasa bango couple basali na Nzambe mama papa tozalaki lokola bamapasa penza na mama totambuli oleka mapasa ya nzutu parce que biso tokanganaki na nzutu te mais tokanganaki na nzutu na molimo totambuli kisasa mobimba na mama me totambuli na esengo nyonso eloko ekabulaki biso liwa totikali koswana te totikali pe kobunda te bato bazalaki kotuna biso bino bolinganaka boye eloko nini penza bolinganaka bino mibale boye bongo tokabwani kaka mpona ntina na liwa mpe po totelama toswanaki te tobundaki pe te mibali na biso mpe baswanaki te babundaki pe te bayembelaki Nzambe na esengo bongo tika Nzambe mokolo ya lelo azwa lokumu nkembo mpo ete esengo monene tozala nango ayambi bana na ye tika mpe bana na biso bapambolama kobima na biso mpe ezala na kimia na kombo na Yesu.
Voilà, toujours citer un peu, moi Mati, moi le bac sexuali. Nga naza nesengo parce que nakutani na papa na ngai. Nanu nabotamaka te mais papa azalaka déjà papa na ngai ba osenga nga pai na Nzambe nazala nde na bimi lelo. Donc pour nga nazangi eloko koloba vraiment moi nakutani na papa na ye na éviter eza vraiment sengo mingi papa ka ya nzoto te mais papa na nga pa molimo. Donc na bimi awa na ba bénédiction moko do na éviter na loba nini mais Nzambe azwa lokumu apamboli biso papa na ngai apamboli biso na nzoto apamboli biso na molimo. Vraiment naza fier au monde ba papa na ngai so na olanda témoignage pas ya révérend pasteur Kisina ya papa révérend Kelani ndenge ba pesaka masolo nde ba bandaka esalaka ngana banga su Nzambe makasi koleka bino mo boyoki ya papa lobi ba leka na bitumba ndenge na ndenge donc bazaka ka Nzambe toloba Nzambe Abraham yiwana nde Nzambe ya papa Kelani yiwana Nzambe ya papa Kisina tozo mona misala na Nzambe wana na miso na biso na nzela na ba papa na biso. Merci beaucoup. Papa J, vous voulez ajouter? Oui, juste koloba merci mingi na révérend Charles Kelani. Ndiye na baki na waka première fois kombo na ye na zaki na 17 ans na nzembo de ngonde 17 ans ou 18 ans. Na waka jamais so muta calculer na vie que to kuta na ye un jour. Ngalo ba ino eza possibilité. Mais Nzambo ayeba biso ayeba makambo à l'avance ayeba ke to kutana pour moi c'est déjà histoire makasi munena kati na vinanga une fois de plus révérend Charles Kelani papa merci mingi pona koyamba biso Nzambe penza amonayo merci frère. Voilà, merci beaucoup. On va citer Moussa Nzambe pona aussi ça. Je sais que ça ngolu na ngolu. Bon pona ngai za merci ezali pe ngolu za grâce ya kutana na papa Kelani muninga ya papa Kisina papa na mulimo vraiment nazana esengo ya komona papa pe ya ba conseil o ya pesi pe na libundili o ya sali na couple pasteur Gilles vraiment na sepeli vraiment to sepeli na komona papa na transmission oyo asili ko sala likolo na biso pour kota na sika où ils ont déjà grâce tu es biqué to bimi vraiment dans la bénédiction pendant que nebike to niati bureau oyo c'est que esprit na ezalawa toujours mwanda mu esprit na ye likolo na biso vraiment da contaminer biso yangwana merci na papa Kelani merci na papa Kisina merci. Merci beaucoup. Voilà, nous étions venus rendre visite au patriarche, le docteur révérend Charles Kelani Pata. Plus de 62 ans, il est toujours en forme, très fort. Et nous rendons, pardon, plus de 92 ans. 92 ans et demi, voilà. Et comme ça, vous comprenez, on a sous pépé, chaque fois qu'on a na pambomaka. Et ils sont mingi. Alors, on a célébré 92 ans, pasteur de la foi Yakawa. Ayaka koto ko rendre papa visite ezaki sengo makasi et biso petoye elongo na papa Gilles na mama Mati et na meme pe koto yo meme Kisina ba rencontre moko ya esengo na moi papa zo seka zo sepela c'est souvenir nzembo na kala ote wemba meme za sunde. Oh, tout ça là qui défilé. Un condé se coqui quoi quoi. Un condé se coqui. Un condé se coqui quoi quoi. Un condé se coqui. Un condé se coqui. Un condé se coqui. Gloire à Dieu, merci à vous. C'était donc là Pépé Charles Kelani à 92 ans et demi. Il est en train de chanter pour Dieu, il est en train de servir son Dieu, le Dieu vivant et véritable, Jésus-Christ Nazareth. Je vous dis merci. Merci à Nathan Kifouta, merci à tout le monde. On se retrouve très prochainement. Merci. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.
bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatunyaso Kilongo TV